Fali Poupa, du Cap la Merveille, Marabilloche, des people de war, soi-disant païens, quel est le quoi sali? Souci à Kolinga nation, souci à Kolinga peuple naïe, souci à Kolinga congolais, malembe te maman, boni boyko, malembe s'il vous plaît, papa, malembe. Poli à moi si. Papa malembe s'il vous plaît, papa. Ce qui coûte Fali Poupa, a lancé message, quelque chose, oh y a un moyen, $2, $1, $100, $1000, to ya to sangisa, to sangana, to soutenir bande konabiso. Fali Poupa il a compris que ayebi ete na mboka oso ki malade ye, ninga balobi ete to kota na banda ko bakufa, poto sala kate, pona misala te mama, oh là là, pona kufa na nzala. Atabino moko. Sikoyo, yo mosali na nzambe. Oke ne koleka na television, o bana ko senga biso ba mbongo na M-Pesa. Papa, liboma na yo. Na ko finga makambo salita boko ni matenga mtu na finya ngo mbongo na M-Pesa, mbongo na M-Pesa. Boni boyeko, mbongo yo lie biso pendant 5 ans. Mbongo yo lie biso pendant 20 ans. Ya ko sunga biso tozana kata banda tozana coronavirus. Impoli a pasteur. Maman, nako bunda na basala nzambe te papa ko bunda te papa kimia nako finga loko moko ko ni matenga mtu na finga yango te netelo ni papa za poso finga boni boyeko limbisa papa ngapo na finga mtu na obanga nini osa mosa nzambe ti papa na sote na kati église so boyoki bosilisi na boyoki na TV na sisi koteya boya na mabonza quel mabonza to pesa yo quel mabonza boni boyeko yaka ko tikela biso ba provision o lie biso mbongo ebele na vie. Tata mokonzi ya mboka leta mokonzi alobi tofana na bandaku. Mbongo biso to pesa yo. Oyo investir famille na yo. Oyo tinda bana na poto. Yako tikela biso ngo toza na kati ya bandaku. Tozo bimate. Muyibi ya kala. Ayeli susu M-Pesa, Tigo Cash, Airtel Money, compte ya Finka, ya Pocredi, ya Ron Bank. Yo mutu moko. Vous blaquez avec les gens. Baso kangaka bino na ba Brazzaville kuna. Ngoto bobo. Yongololo, maman na ko beta mobile na yo ko regretter so ka sa pasteur te papa yanga sa pasteur te limbisa